place bana ba otengama comprendre que bana ba otengama il faut ça ka maman moko ya solo une maman penza ya solo a contrôler ndaku na ye une maman o atira Dieu dedans voilà et ça ka teka rotala ka ba internet mais talara vraiment ndaku na yo yeba ke mobile mikolo yo a combien impoli comportement mbale komi ndenge nini comportement bana ba combien impoli il faut luko yeba biloko ana nyonso la famille voilà c'est vraiment important moi ça a un rôle ebele na kati ya couple oui. La famille, Abi, Miss, na comment qu'on comprend que mobile nanga, on dira comment qui ko déconne. Mobile nanga on dira comment ko azaki na makangu. Na bandi ko landela. Na ko comprendre sur les réseaux, sur Facebook, na remarqué que fille moko boye, so ki mobile nanga tche loko, fille na tchara ba commentaire, a tchara ba cœur, ba biloko belé. Na landela ki, na zwa ki photo ya fille wana na koti na Facebook, na zwi ko photo ya fille wana na zwi na kombo na ye. Nazaki na kombo ya fi wana na telefone nanga nazaki na ye nazolandela ndako ti azolandela ndako azolandela ndako eko sala que ndeko mwasi mobile eko kene Kinshasa ndeko mwasi akomi na zemi ya 4 mois tangu ndeko mwasi azaki na zemi mobile eko kene Kinshasa tangu mwasi akomi na zemi mobile eko kekin basala ba business na bango tangu mobile akekin ndeko mwasi bazala na telefone na mobile ne kandi mambango esala ma la famille nzoka kuna pe mobile wa continue ko zana jeune fille mobwe na Kinshasa jeune fille on ba pesinga kombo na ye non na ye na prénom na ye ba pesinga na ba photo na ye mibale voilà abi miss mobile azaki na ye na kin kuna le mobile ake aolinga oke pa na bisote mobile nzoka azwela jeune fille wana ndaku na Kinshasa bakoma kovana na fille wana ndaku moko ndaku na bango akofutela tango bazozwa ndaku na bango akofutela wana ngape na yebite na yebika ke mobile azoke esuko ta famille na ngai te famille na ye azokende sute donc azwa de mwasi mobwe bakoma de na bolingo makasi ngai subu le mobile azongi tango mobile azongi merci beaucoup Misus Okokono merci beaucoup pour le fleur habitant mobile nanga zongi na ndaku na remarqué que ma moko ekoti na kati ndaku nanga ngana zemi mobali ayeko ebisanga ke baza ba jeune ayebisinga ke chérie nazo pour anniversaire nanga comme yoza na zemi nga nazo voyager nazo kene Dubai na lina beta tu na mi sepelisa na kene Dubai pour na anniversaire nanga ndeko mwasa lobi mobile asenginga a voyager na tiki mobile a voyager ake Dubai pour na anniversaire na ye nzoka mobile tango akenaki Dubai akenaki na fille à Kinshasa jeune fille à Kin bakenaki Dubai bake ko staffer ensemble ndeko mwasi na zemi merci pour le fleur ndeko mwasi na zemi subul mobile auti Dubai azongi tango mobile azongi na ndako ba okonje ozana mwasi nzoka mobile pazo continuer ba relation na mwasi à Kinshasa mais mwasi na ndako ayebite mais mwasi azo surveiller a olandela et là on y s'est passé moi ça zo mona peka fille wana zo continuer ko tcha ba commentaire azo continuer ko matisa ko kitisa sur les réseaux sociaux mobile na ye et ko sala kende ko mwasi aboti avant na abota lobi yaya et là on y s'est passé nazui en jean na beli en jean moko ya makasi et puis na ba benga ngoni ba pu ba benga ngoni tofina na ba tofina ba pu e kanye kingo oh ba pu ba docteur ba tali pampa ba bimisie ba pu wana ba bimisie ba tofina en tout cas ba azu ba antibiotique ba bébélé Seigneur ayo sa bango grâce ayo obota tango aboti et l'équipe est bien aboti accouchement na ye en jean blanche merci beaucoup oui ba bimisie ba pu abina souffrir makasi yaya je faillis mourir c'est ça le français qui convient je faillis mourir mais Dieu n'a pas dit Dieu n'a pas décidé Dieu n'a pas accepté ça parce que ça vient de Kinshasa la fille de Kinshasa a jeté un mauvais sort donc la fille de Kinshasa a commencé à faire son travail. Il a compris que le garçon, il est quelqu'un de Katukubianza. Il est un garçon swag, il est un garçon beau,
il est genre un garçon oya lingaka. Comment yo moi si oza nandaku yo zouye. Moi je suis dehors là. Je cherche un garçon comme ça. Et comme le garçon est venu m'approcher, ou même comme moi j'ai fait les gris-gris, j'ai pris ton nom. Attends, je vais pas laisser ça comme ça. Moi je dois te tuer. Toi tu dois mourir et puis moi je dois te remplacer. Et puis na ebite soko boko la bana na ye. Na ebite soko bana na ye osala ni bien bozala bongo tango bomi mwasi wana bana na ye ozui bango okomi ko maltraiter bana. Ale bana babimi libanda tokomo mona bana ba traîner na ba station bana ba komi boye batamuki babandi ko finga batu babandi ko chola babosani ke sort euta ki quelque part. Kozala ka mutu oyo a condamnaté a finga batute a critiquer abaté parce que tu sais pas. So moni mwana muninga a komi na impolitesse a komi boye ko critiquer te parce que a outi na quelque part ba outi na combat moko boye na likamoko boye. La famille mibali mawatro elo nye ko salama tant basali babiloko wana nyonso wana babimisi bapi wana banini abota ki quand même Dieu a fait grâce abota ki mais ça que le mot vraiment ya pasi et ça là qui est vraiment mabé mobali pas comprendre te ndeko mwasi abimis le na yo bota na bandi ko zala na libala babandi ko yebisanga ba révélation bandi ko bima na on senti que y a quelque chose qui ne marche pas na foyer nanga na bandi ko tuna mobali nga lobi mais ndenge nini na jusqu'o yo kombo ya fille wana na mona na Facebook na yeko chango na téléphone ya mobali nanga ta on a chango na téléphone ya mobali nanga e komi kombo fille na mona na Facebook e bimisi kombo na photo na ye ya lobi donc makambo na kanisa isa vraiment solo mobali nanga akoma pe na mwasi atuni mobali asali nini mobali wangani menga na moni téléphone na yo na moni boye nini susu te na yebi ete ezaka mutu mo be connaissance moko boye toyebani nazana eloko moko te boye bika mibali soki ba osali kam na bango boye bika mutu soka zo tricher to azo yiba aza toujours na eloko na moko boye ya ndenge ni akokosela yo yango ndeko soza mobali na obo tambola bien pesa nzambe merci pesa ka nzambe merci parce que mibali mingi na basi mingi ba osala ba n'importe quoi c'est pas bien la famille et ko sala que de comment sabimis na vandi ba révélation ce que bandi ko bima ba prière na ba prière ezaki na pasteur moko asambela po na biso pasteur na biso abenginga alobi yaya il faut faire attention nazomona eloko moko ezo marché te il faut faire attention abi oui papa c'est vrai na ndaku na komba makasi na senti ke mobali nanga aolingi libanda alobi problème tozala ngo eza nini eza na mobali na na Kinshasa awa akomaki na mwasi o akomi na mobali na yo mwasi wana fille wana parce que aza jeune fille asalela yi mobali na yo soso bacha lumba mobali na aliaki soso bacha lumba eza ingrédient na ebite so za baluba to ya banani achaki yango na kati et tango achaki yango mission nango ba travailler ki yango mission nango ezalaki ke ebelisa yo tango osangana na mobali na ako injecter maladie moko boye kati na yo tu dis quoi tu dois faire vite prends la clé tu dois faire vite moi je suis pas muluba mobali tangu akoma na makangu na ende bazaki na sheri na Kinshasa kuna azola kaide anda kwa kuvanda ya kufutela babanda kovana na fi wana nzoka mukolo moko fi wana azlambaka soso anga chaka lumba ache lumba mobali aliaki mais mission ya soso wana ezalaki tangu mobali akolia tangu mobali akozonga na poto tangu ba sa couple na mwasi na ye mobali ako injecter akobwaka maladie kati ya mwasi na ye mwasi wana il faut akufa fille wana ya poto jeune fille a pesinga lisolo ye faut akufa lisolo ngo eza bon il fallait akufa papa c'est vrai mais il faut continuer à prier continuer à prier la famille de comment ça bimis na bengyo parce que na vanda ki na ndako mukomsu na ke ko sokola naza jara bana fa fille oyo
na yeba nzoto nanga ba mama na olobango na olobango na moi code bino bo comprendre pona liko dévoiler ngo makasi te la famille ndeko moi ça kene ko sokola tango ake ko sokola mukolo mususu akutai na sini moko mabe na nzoto na biso ya bomwasi ba kote na biso ya bomwasi amoni mbuma moboye abi o mbuma nini eza noticeable mbuma ngo abi mbuma oyo utinga wapi wana azana bébé ya 4 mois na maboko liso to beta na bébé 4 mois na maboko abi mbuma oyo e utinga wapi wana poto azana mama na azana bandeko na ye tango amoni bonga bimi na sa bébé bengi mama bango abi mama namoni mbuma mobwe mama bango alobi te déjà abandaki mama bango abi te tamsu mbuma na moni ndengo melisa mwana ndengo kati mbuma bwebwe abi te mama il faut oya omona mbuma onga na moni eza mbuma wana te namoni mbuma moko pena bien te mama bango ayemba mama na bango na sœur na yeba yemba mama bango tango atala bi ça c'est quoi ça abi mama mbuma biminga mama bango abi faut mona docteur baki o mona docteur tant baki o mona docteur abi ni abi non je sais pas melisa mwana oui na melisa mwana mais na kati ko melisa mwana ya c'est là 2 semaines abi OK to sala examen ya makila to luka to yeba eza nini baki ko sa ndeko na biso examen makila docteur batali eloko moko te bamoni eloko te na makila même mbuma eza wana docteur abi il faut ya ba mema yo na scanner ba checker penda ba checker ba sena yo ba checker ndeko moi ça ke ba ke checker tant ba ke checker ba kutani na ba ko kutana c'est quoi ça babi oui babi eloko ngo pe eza eloko mo ya agressif ya ba boa kelelo mo ya vite donc akufa mbangu. Mais Dieu n'a pas permis. Dieu a décidé autrement. Dieu n'a pas permis. Parce que nous, on met Dieu dedans. Bisoto luka kaka, ko sala mutu mabete. Yaya, ko boa kela mutu maladi te. Ko sala mutu mabete. Mukili to ota mwana ngo ya ba réalité zaibele. Ko sala la mutu mabete. Yaya so linga mobala mutu, linga mobala muninga malembe. Ko boa ke muninga maladi te. Muninga oyo boa ke la maladi ana bana na ye soki lelo azate yo va na bana e malamu lokwa yete. Soko ningi mwebala muninga yiba malembe ko sala muninga mwasi mabete ko polisa na sete tika ya ko polisa te o pesa bana pasi. La famille ça fait mal en fait. Balobi ke bakutani na eloko bakutani na ngo. Mais eloko bakutani na wana balobi eza ya mbangu. Eza ya mbangu mais gloire à Dieu parce que ba moni yango abi ya ba découvrir yango eloni ba yo sala ba bandi ba traitement abi yaya akomisaki mobali impuissant na ndako mobali akomaki impuissant chéri alibanda akomisaki mobali wana nzoto na yeki mobali aza impuissant sa mobali ezala na ndako mobali akoko telema te so ba sanga na mwasi mais libanda mobali atelema makasi. Mobali alobi makamni ekomela mwasi nanga na ndako basai na nzambe babandi ko benga tango basai na nzambe ba obenga ba opesa ba prière et comme sérieux mobali akomisko na pasi ya bomwasi na ye mobali asa kwa lamuki mobali atindi bandengone na Kinshasa ba luka ba prophète ba yeba qu'est-ce qui se passe boyebi na Kongo na ba réalité zebele bazu ba prophète aliboso alobi même likamuke fi moko bwe mwana bino na poto ayaki kolinga ana Kinshasa abwakela ki mwasi na ya ndako maladi tuka liboso poza na posa akufa batika na mobali tuka liboso abwakela ke maladi e rataki tuka mibale maladi abwakeli azana posa fi wana fwa kufa poye fwa tika na mobali batuni na première bato ba évangéliste soki ba pasteur ya liboso ba ebisi bango bongo ba keli supa ba mwalimu
ba mwalimu ba musulman ndeko mobala tini famille na ba lukisu ba mwalimu mususu ba mwalimu wana ba yebisi bango kaka ndenge ba évangéliste wana ba lobaki. Troisième personne atini ba neone su ba ke ko lukasu mwalimu mususu batu misusu ba yisi bango kaka la même chose. Mobali ndeko na bino azana poto alingaki fi mona kin fi ana azan posa mwana mwasi na ye mwasi garçon wana akufa. Soki botelemi na prière pour déjà eza dévoiler et là moko esala maiso ezate mais ezaka prière mwana mwasi a continuer na ba prière pour fi wana a raté déjà. Sikoyo la famille mobali abandi ko regretter abandi ko lela asengi mwasi pardon. Mobali abandi sa mwasi na bi quand je suis à la maison mobali nanga etelemate mais son ali bande etelemaka. Mobali alobi abengi fi wana zana Kinshasa po bato basala bato bajara mo makambo ndengwa batambola moko te bazaba bekiri. Ba fi mingi bakoma bekiri. Bekira ba fi misusu ezaka kaka makambo nzambe te ezaka makambo ya ko vivre normal te bato ebele bazala banziana bango bakendaka. Et li solo na obete no se ye mutabetelinga. Alobi la fi na Kinshasa akendaka pa ya tonton moko boye sokola ngai. Ba fi ya Kinshasa boye makambo na oloba. Ba mama o ba sokolaka bat na Kinshasa bazalaka. Ba papa o ba sokolaka bandeko po ba peso ba chance bazalaka. Menga na oyebisa yo la famille. Muta pesa ka chance. Muta ko peso chance. Eza nzambe. C'est Dieu qui donne la chance. C'est Dieu qui donne. Nzambe kuta pesa la chance te mais pesa la grâce. Yo okoi ko kene ko luka chance c'est pas ya ba mama sokolanga te. Yaya, na oyebisa yo loko moko. Ba mama sokolanga. Ba mama talisanga maboko, ba mama mbikudi, ba papa mbikudi. Yo kasi na famille na bango. Bazana batu o bango bakoyi ko sokola te po ba koma na ba mimbali ba bon tonto ba koma na ba député, ba koma na ba général, ba koma na ba président. Ba papa o ba sokola la famille faut to tika na luko rêver, to comme de kokola. To komi kokola, bilo musu faut to se réveiller. Yo koyi ko kene na ndaku ya nganga te oko ke muta sokola o tende konanga mwasi. Okoki koke muta sokola otende konanga mobali parce que muta pesa ka chance eza nzambe. Problème to zana ngoto bota marana betwalo to uta na famille. Soki okena banda kwana okende bake ko arrachonde oyo ya malamu oyo zana ngo. Et puis na ko ebiso eloko moko nganga akoki ko pesa eloko malamu te pona kati ya ndaku na ye pazana ba cousine azana bana azana ba neveu bango soko tali famille na bango mona ka pasi na pasi pourquoi pas abénir nanu ya bango avant apesa bino toyebi ke lelo banganga ngo to ba mama sokola ngo ba changea baza sous lokola ya kalate liboso ezalaka bato ba sokola ba otalisa makambu bazo sala bo bazalaka genre salité lelo ba changea baza sous salité te ba koma ba prophète ba koma ba évangéliste ba koma garçon swag ba koma boy mama ni ne sala biso to ke na kotalisaka na ba mama sokolanga ba papa sokolanga koboya ka ko sambela koboya ka ko pesa 5 minutes ya kokumisa nzambe o apesinga na souffle de vie koboya ka ko élever nzambe oyo asala ka makambo e kamwisa rabato tuzwa ka temps na biso ata 2 minutes ya ko yebisa ka nzambe Seigneur salanga grâce nata mwana kobanga yo nzambe salanga grâce nazala mwasi oyo na ko impacter mokili na makambo malamu selon yo et non na kota la bakisi. Et puis ça fait mal qu'au bébé salibala, yo mwana mwasi, merci mon bon ami Ankolo, je salue ta présence. Et puis ça fait trop mal au monde à ba jeune na biso ya lelo, bozo kene kokota na ba bisika pona koluka mibali. Ya oza jeune, oza na vimula ili boso na yo. Oza lelo ko précipité te. Libala to mibali eza wenze te po esila to bakanga ngo ba bi bakangi wenze, mibali ba obala te, basi ba obala te, libala esila ati. Libala okozwango calmement malembe. Libala obake na koluka na brutalité. Ne baloba tonga lisano ekufaka to ebunga kana lisano. Kanga motema okozwa libala. Et bino bandeko na biso ba jeune na biso ya lelo. C'est pas seulement le mariage. Le mariage est sa bénédiction. Le mariage est sa grâce. Nzamba kopesa yo. Mais avant tout, il faut qu'on bongisa ka relation na ona nzambe. Il faut qu'on bongisa marche na yo. Il faut qu'on se comporte bien. Pour mobali wana ya danger aya. Mibali bayaka na bango ba na bango ebele. Mais ba otala comportement na yo. Ndenge o vivaka, ndenge ozo se comporter, ndenge mobala oya. Mobala otala te parce que yo tie ngola, parce que yo tie produit, parce que yo zo sala sokini, parce que yo bina na TikTok, parce que yo zo séduire, parce que yo zo sala sokini.
nini nde mibali ba oya mibali ba yaka na basi o baza basi ya valeur mibali ba yebi biso malamu ba kwanga mingi o mona ba fongola bo échantillon ba somba ngote batalisa ka kwanga na ke ba kwanga o evandia nde ba kwanga kitoko ba kwanga ngo tala muninga ne moko bango ye ba somba kwanga na te ba somba o ekangama nde ko mwasi jeune fille ozana Kinshasa ozana poto malembe atakutu osi obota mwana moko mwana mibali na mobala mutu nde na osola no boye nde nzamba o conduire yo ya tika mobali soko ebike mobali na zaya batu tika na yo ozana na retard te ozana na kaya si je savais te ozana retard te ozana retard te tozana makambo osala lelo ko koma business woman okomi business woman otangi classe lelo commence à ba faire otangi pe classe te mais ozo sala mombongo na yo ya muke mombongo nanga makala mombongo nanga na sombi mwa biloko nanga bakaleso nanga na kato na gambela oke na université na bino ozo defisa osomi na ba 100 francs yo zo defisa na ba 130 120 lelo baninga bele babwa kama ba oteka kabelo azo defisa oteka be pis na ye pour à survivre aboy na kindumba lelo yo soko sali kindumba oyebisa nzambe teke nzambe nga na sala ki kindumba parce que j'avais pas quoi manger parce que nazali lelo ko liete on a kena sa kindumba ya nzambe opesa explication te nzambe otalise te obongisa te to changer ndeko nanga ko changer racheter les temps quand les jours sont mauvais d'ailleurs là-bas ça caille d'ailleurs là-bas ça brille d'ailleurs là-bas ba mibali na biso bo bima libanda boye la biso ba mauvais son na ndako bo sala ke toza ba na bino na maboko